nazana esengo ya komona bino susu esengo ya kokutana bino ya kopartager na bino masolo po bokoya koloba ono tiri ombre lili akomi kosilika to akomi koloba balokwa bamite bamakambo so esengaka tolobaka mpe bamakambo so esengaka mpe tomeka recadrer parce que c'est très important dans la vie vu que l'homme ou l'être humain à mon on dirait yekaka. Mais balingi kolobela ngote bato ya mayele bato batanga justice bato batanga droit ba comprendre déjà ici kanini obemina kuna baye ba bandeko na ye balingi bakoma la preuve. En tout cas, bomuna kibino nyoso ndenge makambo ezolika. Nous avons vu la population sortir, nous avons vu détermination de la population, mais il se fait que Batoubarobi non, ezali population kaka ya UDPS. Bonjour. Bana Boma, Bana ya Matadi, Bana Nyonso ya Congo Central. Ya Congo Central na biso na sengi na binobo luka chaîne mosusu te bokende sika mosusu te bo s'abonner massivement na chaîne Obabengi Kuli Media TV et pesami na Ombre Lily de King de Paris na maman Françoise Vita vraiment bo s'abonner massivement boko découvrir ya ebele boko yeba ebele boko mona ebele na chaîne mosusu te hein na Kuli Media TV ya Ombre Lily de King de Paris na maman Françoise Vita vraiment na lingi bino mingi bokoyeba o ezoleka bokoyeba o ezomonana bokoyeba o ezolinga salama vraiment na CP na bino merci. Voilà. Mbote, chers amis. Mbote bandeko Kuli Media TV. Ici gagnon sobozali. Mbote na mabota na bino. Ça faisait un moment de monanité. Ça faisait un moment de localité. Au Limbisi. Ici gagnon sobozali. Pour tous qui obligés à comparer na ba éventualité mususu. Tous qui va perte de vie à Baninga, à Bandeko. Ils ont profité d'ailleurs de l'occasion où on a fait ça. Ma condoléance na famille Bumba. Où tout perdre de qu'on désiré. Nous nous battu dans ma belleté. Et vous allez prochainement. La perda qui de qu'on Marcel Chunza. Où il y a Koufaki Namboka Londres. Il y a nous battu dans ma belleté. Kalamingité. Donc, condoléances encore, vraiment les plus attristées. La famille Bumba et la famille Chunza. Voilà, donc, Nazongeli Bino Lelo. Ça faisait un moment de monanité. Ma solo est à moi mingi, ma kambeleki moi est belé. Bino Moro Bozo Mona Mboka Nenge. Ma kambezo Koba, petit à petit. Makambo ya état de droit et comme il bouleversé par makambo épelé, par circonstances dans le domaine épelé. Tout le monde qui dernièrement, donc c'est-à-dire hier ou avant-hier, Aubin Minakou, déjà il y a une semaine à peu près, Aubin Minakou à Salaki demande, il y a projet de loi Mourobo, à côté de ça qui demande un projet de loi Mourobo et l'Assemblée. En vue de changer un petit peu les choses au niveau de la magistrature, de telle manière que Bapesa Bokonzi, c'est-à-dire priorité exclusive Bokonzi,
premier ministre, enfin na premier ministre de la ministre de la justice pour na te yé à kamba makambuana likolo ya magistrature na biso et ça là qui makele les belé ça li hué batu ba lobby population et bimi nanzela. La communauté internationale, alors nous sommes députés, nous sommes là pour prendre ou voter les lois essentielles qui font marcher notre société. Mais si le peuple qui nous a mandatés est contre certaines initiatives, je crois que la logique simple, c'était de pouvoir retirer ces propositions. Malgré tout ce qui se passe dans la société, malgré tous les arguments présentés, les amis qui sont restés sont décidés de continuer à examiner ces propositions, estimant que article par article, ils peuvent corriger. En tout cas, j'ai fait moi-même cet exercice-là, de trouver quels sont les articles qui font élaguer, quels sont les articles qui font laisser. Je n'en trouve pas, à moins qu'ils puissent proposer autre chose après nous. Mais en l'état où ça se présente, je crois que pour ne pas être complice, n'est-ce pas, à la violation de la Constitution et à la caporalisation des magistrats, et pour ne pas être complice à porter atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire, nous avons décidé de nous retirer, que ça se passe sans nous. Au moins nous prenons la communauté nationale et internationale. En tout cas, je suis congolais. Et vous voyez, j'envoie un message fort à Obé Minako et même tous les membres de l'Assemblée nationale. Nous ne cesserons jamais le fait. Nous allons continuer à manifester afin que ces députés, ces fameux députés, un petit groupe d'individus, d'ailleurs malhonnêtes, qui pendant 18 ans ont spolié notre pays pour prendre la RDC en otage, nous allons mobiliser tous les Congolais afin qu'Obé Minako avec ses coéquipiers soit condamné, soit poursuivi. Merci mon général. Il faut comprendre que le droit de l'être humain, la population est et c'est on est tout à bataille. Dobi, pas mettre mon tour quand tu vois que tu as quoi ya asthme. Parfois il va gâter que je rase na asthme, après il a poussé au même alors merci mon général. Nous avons vu la population sortir, nous avons vu détermination de la population, mais il se fait que Batoubarobi non, les alliés, population car il y a eu des pestes. Pourquoi? Parce que soi-disant, oui, Nyonso, il y a RDC, soi-disant, Bazara Balouba, et que Balouba Nyonso, il y a RDC, soi-disant, Bazara a eu des pestes. Donc, on a jusqu'où malhonnêteté intellectuelle déjà, et puis malhonnêteté à Batou, il y a Kibo Moto, il y a Moutou, et comme il y a ça, Manambo Kanabiso. Ngala monite sikani baluba bakoza bango nyonso kaka batu ya UDPS naza ba camarade baza baluba baza batu ya UDPS la muka bazali na opposition baluba bazali na UDPS baluba bazali na UNC baluba bazali na FCC baluba baza partout donc ça manque il y a ondima makamundenge zo kendele, c'est-à-dire batu balingi kaka tozala na ba état moko o eza na droit moko te. Batu balingi kaka ke mboka na biso etambola tengu, c'est-à-dire ezala toujours likola krik ndenge baloba. Toza désolé pour nango. Deuxième chose, de komona toujours na cadre kaka ya likambango Obé Minako aleki na ba média Alekaina na Top Congo, après au la émission na site Moko, pour expliquer un petit peu démarche naïe, pour expliquer na ba Congolais nyoso pourquoi cela qui demande wana et que pour naïe azo supposer que a touché et loko Moko te na niveau ya
la législation na biso a touché le comme côté oyo ebolongola ki bo continue na magistrature to la justice, sauf que bah améliorer. Bon, on a comprendre que il y a un problème qui se passe là, il faut to meka ko solo lango. Bah amélioration on a pendant que Aubin Minaku azalaka, parce que toujours ba makam il y a loi o ezaki promulguée en 2006. Il y a d'autres lois dans la constitution qui sont promulguées depuis 1979. Bon, depuis Asalaka Poazaka président, il y a Assemblée nationale, député et l'UP. À l'époque, je ne vois pas comment changer qui va loi wanate. Yango mituna tozo mituna. Changer qui yango te na époque wana. Comme par hasard, les lois vont changer. Et puis sur beaucoup de takati ba loi ngo, il est vrai que sous-bassement ya ba loi wana eza bocha justice na biso na moi déséquilibre. Mais balingi ko lobela ngo te, bato ya mayele, bato batanga justice, bato batanga droit. Ba comprendre déjà esika nini Aubin Minaku na baye bandeko na ye balingi bakoma. La preuve, comme je disais dans l'introduction na ngai toti ko tala Aubin Minaku dernièrement awa, ça fait 2 jours. Babengisi, vice-premier ministre Obayo Kaye, na likambuya promulgation, justement il y a loi wana tango Minaku a pesi loi et continue l'assemblée pour voter en haut. Il y a assez tindaki accord na gouvernement. Enfin, assez tindi accord na assemblée plutôt pour na que gouvernement est d'accord na loi wana. Or, ba consulta qui na bango gouvernement te. Et pesi Fachi Kanda, Fachi alobeli yango, alobeli yango na médiaté mais réaction nango ezali auto monique babengisi directement na la justice pour bayokae et bango sikoyo ba sepelité, c'est-à-dire groupe ya FCC ba sepelité que bamona vice-premier ministre babengisa ye la justice pour batuna likambo na justice plutôt pour batuna pour na bango il fallait normalement batuna la yango na premier ministre oyazali directement mokonzi na ye hiérarchique yango bomoni ti lobi na butu nungu ezaki na Kisasa Minaku aye ba boyeli ko kota place audition ezalaki ezalaki tomoni Shadari akiti autaki ebutazaki na kati abimi na kanda nyonso pe toyoki makambo alobi ntango asali mwa rassemblement ya bato ya PPRD. On ne peut pas nous intimider. On ne peut pas nous intimider. Ministre à justice, avocat de la République nationale, ancien député, la province de Normandie.
Je vous demande de rester debout. Peuple congolais, à partir de ma voix, réveillez-vous. La dictature est si ennemie. Il ne faut pas vous laisser faire. Donc, on va libérer tout. On va éviter à l'opinion. Et ça, moi, quelque part, manque de respect déjà d'un chef de l'État. Parce que le fait, oui, tous en la démocratie, tous en la droit, Koloba. Oh, bon indé. Ah, quand on est bakangi, ministre Tunda, de tout ça. Mais ça n'a qu'à dire. Ça n'a qu'à dire. Et bien, ça qui est déjà. La démocratie, vous en avez droit à Koloba. Mokoloba teke bazako sakana na biso banani wana pona yo Shadari bazako sakana na yo to bazako sakana na PPRD. Ozako lobate oko paralyser to boko paralyser RDC ceux qui basakani. Et on voit aussi le premier ministre qui s'insurge na kati ya makambo pour dire si jamais ba condamné to bakangi vice-premier ministre nanga ngai pe na ko démissionner. Tout ça ils ont le droit ba blo mo ba venga le droit ba affront quoi. Besoin affronter le chef de l'État, besoin affronter le gouvernement où ils sont en place, besoin affronter batunyo so bazo kamambo kapoto luka mboka wane kende liboso quoi. Voilà le sujet on a à peu près ya minako. Toyo komona sous sujet mususu oyo ezalaki avant wana pour tozo kende un peu en décroissement. Ami d'Achature, moi si à Vital Kamere, au Batunyo Sobamona qui n'a procès, il y a détournement, il y a un denier public, au Vital Kamere à côté de Boloko pour 20 ans, na Jamal. De Komona que rebondissement dans l'affaire, Bengisi, ami d'Achature. Donc la minute où nous en avons la suite T. Mais il se fait que convocation c'est Mataki et comme elle a dit déjà maman la biso ami d'Achature pour à répondre na miso ya justice na biso na katia mboka to koluka to landela ngoto eba jusqu'où makambo ekokende poto meka kopesa bino ba information bolimbisi susu na bandeko na nga nyoso ya Kuli Media TV na absence nanga pendant un certain temps on a pesi bino ba raison nango bolimbisi na famille nanga mobimba oyo bamona inga susute balinga komona nga bandeko nanga mibale to misatu oyo tozaka na bango na mosala Blanchard Sandro Blanchard yo moko yebi Blanchard Sandro nandeko nangai le réalisateur nasisa tangela binoye déjà le réalisateur oyo Simba Masolo na cadre ba réalisation il y a un chef-d'œuvre dans Mboko, baza mingite. Ranger Smith. Il y a bino ya ngona pour na yebike mikolo bozo tombo la bendele na niveau ya entreprise LPB. Bino ndebo simbi yango. La CPLI a trop. Blanchard, Sando, autrement dit Sema. Salute. Voilà. Donc, bozo koba. Naza la site moko awa. Oyo. Ils ont complexe. Quand je fais le tour, aux hommes na simanangai complexe moko munene, ils ont un entrepôt, pe ba magasin, ils ont le mini centre commercial, topé et sika au bateau. Bayaka kusomba biloko tuzaba
ba magasin ya meubles, ba magasin ya bilamba, magasin ba chaussures, ba maison de sport, magasin bricolage, ba restaurant, ba alimentation. Donc Nyoswana, ils ont un complexe qui est dans une banlieue proche de Paris. J'ai choisi ceci simplement parce que là qui n'a pas ça à moi lumière moko lelo d'extérieur. Pour tout le monde a biso na bino, tout ça la moi ma solo, tout ça la d'habitude. Yaya, oyoki yango. Nayoki nini? Mama sangwe panzani. Panzani wapi? Mama kati na Kuli Media TV. Yaya, esika mosusu te na Kuli Media TV. Bana Congo Central, bana wapi yaya, esika mosusu te. Bolingi boyoka basangwa mbote. Boyoka makambo sango ya monde oyo. Esika mosusu te. Na Kuli Media TV yaya bo s'abonner massivement. Kati na Kuli Media TV. Oh ya Ombre King de Paris. Ombre Lily King de Paris. Na maman Françoise Vita. Yaya boko découvrir belé. Boko découvrir ya somme. Bako sepeli sabino. Mama sika mosala makambo minene mama ngekuwaka yawe ba mambo akaka ya kulunda makuna ya mambo ya ngolo ya soko ngekuwa ya kwenda kaka kwenda kuna o ngekuwa ya mbote ke sepelisa ngeyo kaka na Kuli Media TV ya Ombre Lily King de Paris ya la maman Françoise Vita bilengelali kuna mama ya kitoko pelenge oko sepelas makasi ba nouvelle oyo na pesibino eza ba nouvelle oyo eza vraiment à chaud. Maintenant, c'est une réaction un petit peu personnelle on a lancé na bandeko na biso nyoso ya média oyo to sala kana bino ba solo moko oyo tozo lukana bino kaka to tombola kaka moi mboka na biso à travers le monde poto kambola ka ba solo na monité esika nini oyo eko sala batoli kunya to motema mabe pote tango tozo traiter information moko boye supposé ndenge na uti koloba masolo ya Vital Kamerhe to masolo oyo ezo leka mikolo que tozui image moko, c'est-à-dire un extrait, c'est-à-dire Kuli Media TV a eu moi extrait na image par exemple il y a site moko boye et que si tu wana ame mama solo wana tina niveau YouTube pour le bageno ba yidinga inde image dans les droits d'auteur so itoke na ba sens wana biso nyonso to remise retrouver te na monaki journaliste moko boye na mboka na biso très arrogant qui oublie d'ailleurs que quelque part ce qui a le temps abanda kutu journaliste c'est-à-dire ceux qui a fungwama na mboka ya média to fungwama na cadre ya mosala oya salaka lelo parce que zongeli mosala ngo po alongwa kina no période moko bo alobi ka zongela ka susu te ma zongeli mais na lingina e bisaika que babilo connaît mike wana bon poto to meka ko zo moi extrait na moko na émission moko poto expliquer batu moi likambu po ya lobaki en kitoko c'est parce que déjà un toyebani ozomona parce que déjà un toyebani c'est-à-dire Kuli Media naye toyebani et puis maman Françoise Vita à travers maman Françoise Vita double brassard que yé à salaba masolo na katia métier wana abo salaka ngote et ça rappelle moko boy parce que toi ba humain soko yoki mutu na katia émission nazo boake la mutu likambu mais indirectement nga pe na lobby kombo mutu te mais na boake lié yé moko so alandi yango lokwa komi kolanda Kuli Media à comprendre que Ombre Lily c'est-à-dire oya couvraka maman Françoise c'est-à-dire ndenge moni wana Ombre Lily devant yo eza muto eza lokwa parapluie à maman Françoise c'est-à-dire oyo avant de toucher maman Françoise il faut toucher nde Ombre Lily vous comprendre pour mutu te aza yuma mutu to ayebi koloba so to kotina kiyanke to kozala so to kotina logique to kozala na intellectualisme pe to kozala pas diplôme et ali ba makamutu ezali non le dit pas parce qu'on n'a pas besoin de le dire. Mais on a fait des études, on a étudié, peut-être plus que vous, ou plus que toi. Voilà, Wanezaki, entre parenthèses, vous quand c'était na siliki na noté, mon colonel au silika vous voyez pas. Coup de chapeau, mbote nangai, na maman Françoise Vita. Mbote nangai na pesi lisusu na maman Françoise Vita, esika zali double brassard.
la force bato bayebi o ba reconnaître ka bayebi pour sali ebele maloba relo côté. Voilà. Donc tozoko bana biso nazana esengo ya komona bino susu. Esengo ya kokuta na bino ko partager na bino masolo. Po boya lo ba on tirer ombre lili akomi kosilika to akomi koloba baloko ba mité. Ba makamso esenga ka to loba pe ba makamso esenga ka pe to meka ko recadrer parce que c'est très important dans la vie vu que l'homme ou l'être humain à mon on dirait yekaka. Ma bezaka et pas batumiso pas na ma bezala raté. Mais ce tobito revenir na ba même na ba misala parce que ba misusu bazwa ki ba fonctionne na katia ya mboka na lelo bazo luka ba rattacher biso batu ya diaspora na ba faux groupe na bango bazo créer. Na ba faux masolo na bango oyo bazo créer pote biso to se rattacher na bango po ba ko bima lisusu. Bayaka na ba mboko oyo ezala na la France awa. Combien de ces journalistes, soi-disant présumés journalistes, au Bakoma Bamboko Babenga ba ombrelilité? Combien de ces supposés, soi-disant journalistes, au Bakoma les États-Unis, Baliana Messa Maman Françoise T. Botuna Marius, Marius aux États-Unis. Botuna Marius. Natangi Marius pour Marius à Mutunanga, Mutuna Biso Yakati. Botuna, il y a des gens qui sont reconnaissants. Et il y a des gens qui ne peuvent pas l'être durant toute leur vie. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça. Toko bana biso na bamasolo na biso bana RDC, bana Kisasa, bana Congo, mawa pe tristesse ezali. Touti ko pardonner na ebsa bino o nyoso ayebi bana monticule, c'est surtout à vous que je m'adresse là actuellement. Ya biso pomba oya zaka pomba oya biso na kati ya monticule na kati ya mbinza na kombo ya Désiré Bumba mwana ya général na biso Bumba mwaso bino nyonso boyebi ye Debs akei de bambongo akei de bambongo atelemaka mikolo euti koleka lokwa biso nyonso totelemaka na tongo olongwe na ndako na yo otiki mwasi no bana na yo Ozunzela Moussala. Et Pomba Zakina rituel moko, pratiquement tous les matins, il faisait des petites vidéos qui partageaient na katia famille na bateau yaye. Pour na repé sara bambota tongo, ndenge zalaka kake olamuki, ozoke boulot, o souhaiter batu bonne journée, o pesi batu bambota tongo. A pesi pe biso nyonso pe bambote na tongo. Azu pe nzela kene Moussala. A komi pe Moussala a sali pe avant midi mobimba. Sans problème. Tokomi pe na ngonga midi, bazwani na bandeko, o basala kina ensemble, bango nyonso, ba telemi, ba keti na kati ya moi réfectoire na bango, esika bako ba self ezali, o bako lia moi eloko avant que ba reprendre journée. Ba le na bango pe kitoko ba beti pe masolo ba seki pe ba meli pe ba mai na ba koka. Mais tant ba silisi kolia bandeko bal telemi ba oui bon ngonga mosala ekoki tozonge la deuxième partie na biso journée ndeko nanga pomba ayebisi baninga bokende liboso naza kolanda bino bokende mo liboso na kolanda bino naza koya bandeko bazongi mosala bazili pomba 10 minutes 15 minutes 20 minutes 45 minutes bamoni ke ndeko te c'est pas habituel na eboye 45 minutes et l'équipe so bandi musala ye azongi nanu te bazongi mwasi mabatala batini mwa moko akeya tala bakuti pomba na position ka batika kiye na kiti na ye avandi pe atiki biso molimo na ye esi ekendeki. C'était pour dire quoi andeko nanga? C'était pour dire est-ce que justice ezali na niveau ya biso na mokili oyo to justice ezate? Ça nous interpelle quelque part dans le questionnement mususu intérieur, ya mutu na mutu. Ils ont interpellé biso quelque part dans le sens ya koyeba oyo bayebi saka biso tango biso tobotamaka. Dans le cadre ya spiritualité, dans le cadre ya religion, dans le cadre ya croyance. Bayobaka na biso ke nzambaza infiniment bon. Balobaka na biso ke nzambe azali mutoyo akoki ko permettre te bosoto esika ya zali.
aza tellement jaloux ye nzambe na bandeko na ye nyonso, c'est-à-dire biso bana na ye ka protégeaka biso koleka nyonso na mokili oyo. La preuve en est que akrea mokili oyo en fonction na biso wana nyonso nde bayebisa biso, c'est-à-dire banzete bomona bilei bozolia banyama zamba bakonzi nango eza biso mutu fale togera yango, biso mutu togeraka yango ti lelo. Ntango ozomona liwa ya ndeko boye alongwe na ndako na ye, liwa elaki ye te epesi ye signe moko te, signe moko vital oyo ekolobake non keba alerte moko boye. Alerte, seule alerte oyo liwa epesi ye ezali ntango ayebisi baninga bokende naza koya. Dasio na ngonga wana nde ndeko Désiré akomba koyoka malamu te. Mais biso nyonso ekomelaka biso ke na moment moko boye koyoka pe mwa palpitation, koyoka pe mwa kosukosu, koyoka pe ondiro bandi kotoka. Mais biso nyonso tomilobaka ngo mutu te oyo azaka na réaction directe ya koloba bobenga ba médecin to bobenga ba pompier to bobenga batu baya. Biso nyonso tolobaka na réaction moko tozaka nango ezalaka tope mananu totala soki ekoleka. Bomona bandeko na ngai esika nini liwa ezali compliqué, esika nini balobi ke nzambe mutu adesidaka na makambo yango eza compliqué. Ndeko na nga Désiré, je suppose, parce que j'imagine un petit peu après que ba relater nga histoire ndenga kei po interpeller nga pe sengi na réfléchir. Avant di na kiti ayebi na batu nyonso bokende na bino naza koya. Donc na mutu na ye ayebaki ke ekoki koleka. Azako meka atala soki ekoleka. Malheureusement elle est quittée. Ndeko akei. Mais sikoyo question na ngeza boy. Est-ce que Nzambe aza vraiment la justice, toi aza vraiment juste? Parce que soka lingaka biso pa lingaka mokili yango ndenge asalela ngo ye moko. Ndeko wana atiki mwasi atiki bana a prévenir yete même ye moko na cadre liwana ye azui ata mo alerte te pona bino bandeko na ngai. Question na ngai yango wana, est-ce que justice eza na niveau ya Nzambe? Po ba misu ba ozongi sanga ba réponse, mais eza nango teke na zangi réponse na lingi nde na yoka ba réponse na bino. Ba misusu ba oloba na ngai que non Thierry Keba na domaine wana po eza domaine spirituel Nzambe basaka na ete. Non, Nzambe aza na besoin pe azate na besoin, mais toza na droit ya ko critiquer spiritualité oyo bayela biso na motoloko la ngai. Parce que qui me dit que spiritualité o balakisaka koko nanga to arrière koko nanga to kokololo nanga to pe ba ancêtre nanga yango nde spiritualité ya solo. Tango balobi na biso que ndenge boza wana kufa pauvre pozwa nde paladiso. Donc so kufi pauvre mboka ya Nzambe fungwami pona yo. Mais entre temps mutazo ebisa o pazo te ya yo maloba wana akomi na kati ya buku babengi Biblia. Ye moko aza riche. Ye moko aza banda kusuka na ba palais ba villa. Ye moko azotambola ba Berlin, azotambola ba Mercedes, azotambola ba biloko nyonso mokili o ya cher. Malobi na yo kufa pauvre ndaku à peu près bandeko na ngai likama ondenge ezali. Bolimbisanga po tozwaki mwa coupure muke dû na ba problème kaka technique ndenge ezalaka. Donc masolo na ngai yango wana oyo nazobisa bino naza kosenga ezalaka question moko ouverte oyo bato bako répondre nango. Injustice wana c'est dû à quoi? Ba questionnement est belé. Pourquoi? Pourquoi il faut vivre na kati ya mokili oyo na sens moko on dirait il y a désorientation? Pourquoi il faut lelo RDC ezala toujours na ba problème pendant que on est le pays le plus riche parmi tout le bagage à poto zala ba prétentieuté, parmi les pays les plus riches de la planète?
et en même temps le pays le plus pauvre. En même temps le pays le plus pauvre. Pourquoi les Congolais bazokoka koyoka na te intérieurement et pas na bango bazo exemple ata ba Sénégal kakoyo. Bamboka lokwa ba Sénégal les autres développer tourisme nango. Et rien que na tourisme nango bazokotsa mbongo ebele parce que stabilité moko politique eza na mboka. Tout le monde a ba élection na bango présidentielle mobulu ezalaka te. Soki mutu alongwe apesi mbote na moninga. Pomboke kendeka liboso. Pourquoi RDC il faut y subir tout le temps bah, rebondissement sur rebondissement là-bas. Binemi baza kota est. Zambi batutu bayebi que ba côté la biso déjà pe ba komi kozwa une partie ya mboka na biso. Mais na yoka ki mutu moko boye, soi-disant journaliste moko boye. À lobby na internet pe que non ba koki kozwa na bango parti on a mes dessins ya RDC kotika la garde dessin. Mais comment les gens peuvent raisonner comme ça? Bah tu vas encore réfléchir bon ndengeni. Ça dit on dimi na yo bazwa yo ndambu ya RDC. Yo po na yo dessin wana ya RDC kotika la dessin kaka po et kozalaka donc ya RDC po eza dessin. Mais c'est compliqué bande konanga. Il y a pas si peu maman. Voilà à peu près la mokola lelo ba makamuni to kinanga koloba. Ba makamwe za nango ebele to kozwa temps petit à petit to monana to solo là. Comme to solo à d'habitude, nazana esengo susu ndenge na ebisa ebino ko mona bino. Qu'est-ce que je veux pouvoir rajouter encore dans toutes ces choses? Bozala malamu na mabota na bino. Bosunga bana na bino. Bokolisa bango po bazala batulobi. Bosala en sorte que ba vie na bino et s'améliorer au fur et à mesure. S'occuper na essentiel. S'occuper na ba o etangami lelo to lobby réussite ya moko na moko parmi bino. Parce que plus on sera fort déjà individuellement, plus soito sangani tokoza la force moko vis-à-vis ya bandeko musu na mokilio. Quand je dis bandeko musu, ça dit ba nation musu. RDC eza simplement pris na ndenge ya nation moko moins forte parce que tozoyo kanate. Parce que to lingi yango pété. Contrairement à ndenge bolobarato batu balobaka non balinga mboka na bango mais biso to ça rassemblant to linga na biso yango te. To ça rassemblant comme si to lingi yango mais en réalité to linga parce que surtout en lingango to ngato ça la tout po ezala bien. To ngato ça la nyonso poto kanisate oya lelo kaka to kanisa po na bana na biso to boti oyo lobby pe baza na besoin mboka wana ezala malamu. Po bango pe ba vivre na ba conditions bien. Toyeko mona lisusu pona bringana bosana bourgmestre ya zone ya soki ya Bumbu soki Bumbu soki wapi bo excusez nga sona bosani ba uta ko interpeller pe po azo distribuer 40 000 francs congolais na bato ba kuluna soi-disant pote ba kuluna na ba boma ba wewa. Papa, awa zanini? Ayo kanga bourgmestre commune à Barumbu, azo distribué 40 000 fois 40 000 francs pour chacun. Dans ma chèque pour le 4 bata moto à partir à Boutou. Bien au moni, garde corps il y a parti à Zaki wana, azaba image va prendre par la pluie. Des va pouvoir soyer ba kenenaye. Bourgmestre a PPD azo distribué 40 000 fois 40 000 fois chacun. Dans ma chèque à partir à Boutou au 4 bata moto. Pour la loi Zaki na parlement. Awa toza na commune. Toza na commune à Barumbu. Na pesi message na président parti, pas à président na batu ya Kabila baza trop risé. Pas à trop prudent. Bozomo na niveau makama on azo ba ke bolingo ezate. Na but ni, na but simplement que
soki babomi bawewa wana ekobangisa bawewa donc bakolongwa na liboso ya palais du peuple po bazokanga nde palais du peuple po badéputé ya FCC bazosala te bazokovote bamotion na bango te oyo basengi to baloi na bango te bazokotisa bozomona niveau ya kibondoki ndenge eza na mboka wana. Voilà, j'espère que tolekisi mwa ntango moke ya bien na bino. J'espère que bisika nyonso bozali boza malamu mpona nga comme nalobaka d'habitude tokomona na biso kaka na mikolo ezoya kwa. Merci na bino nyonso, bovanda malamu mpe nzambe asunga bino na mabota na bino. Merci, à bientôt.